Bon, ça chauffe entre Israël et l'Afrique du Sud. Ouais, Israël et l'Afrique du Sud, ça chauffe. Israël bazo bombarder yango Yesu aza wapi pour défendre. Oh Yesu azaka mwana ya Nzambe biso to sambela chaque dimanche Nzambe ayokela biso mawa. Nzambe oza wapi Israël. Bombe bazo zo kutina bando saleza maseki. Ba musulmans bazo beta bango baboro mboka Jésus. On est au Congo, il y a toujours des problèmes. Si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi ça. Bina robuka ngo étage pas na ti hôtel ba nduma ba yawa. Na zambongo ba passer nyotso ba kotisa bango ba mbongo pour passer église. Moi j'ai acheté moi. Nga na sombe église pour na ngambongo. Cette parcelle est à mon nom. Tata na yaza wapi mboka ba obonda, bobo ba bombarder boko ndijo. Bombardement. Yesu mboka na ye bazo bombarder. Yo za na RD sozo sambira. Po sala nango nini ba miyibi ba commerce, ba pasteur à Lukuta. Neto ebibino ba passe le temps bolekisaka batu ba nyongo bofuta ka lendi lelo dimanche boko kongolo bongo mboka Yesu bazo bombodo. Les chrétiens, ils ont tout détruit. Ils ont détruit les anciens oracles, ils ont détruit les anciens mystères, ils ont enlevé toute l'ancienne sagesse, ils ont amené une grande bêtise dans le monde. Les chrétiens, ils ont tué des millions de personnes asservies, conduites en esclavage. Des pays entiers, ils ont dit que l'Amérique du Sud, c'était des sous-hommes, c'était des animaux. Hein? Bon, bah, personne ne va vivre dans la carte lettre. Au Kangelo, nous bobimine jombo à maï. Au Kangi photo de Moseleket. Au Kangi photo de ours. Au Kangi photo de ngombe. Au Kangi photo de girafe. Et l'on est bimé au Kakagame na Ruberwa. C'est ça. Hein? Bon, bah, personne ne va vivre dans la carte lettre. Au Kangelo, nous bobimine jombo à maï. Au Kangi photo de Moseleket. Au Kangi photo de ours. Au Kangi photo de ngombe. Au Kangi photo de girafe. Et l'on est bimé au Kakagame na Ruberwa. Pasi mingi kwa kuna boma betoke tala iki lideri na benoke vote ulukanga la masiala bukaiza boma ya ni uyizidila betome vote batu amvimba Kongo mizere na mizere ya turu yai Nzambi betuke vote dilau kamu Kongo nyonso beto lauka mubaka bakolege. Des pays entiers, ils ont dit que l'Amérique du Sud, c'était des sous-hommes, c'était des animaux, que c'était des sans-âme, que les Noirs, c'était des sans-âme. Parce que s'ils ont une âme, on ne peut pas les mettre en esclavage. S'ils n'en ont pas, ils peuvent devenir esclaves. On décide en 1550 qu'ils ont une âme. Donc on a fait venir les Noirs qui, eux, n'en ont pas. Mais qui a décidé que les Noirs n'avaient pas d'âme? Le pape. Seigneur, passe à mes force, Seigneur. Je fracasse, Seigneur. Je fracasse, Seigneur. Maman qui me pas vite à te belle Lio. Senga papa Kimbangu na sengi yo papa Kimbangu. Ndeko tozo ko senga bakoko na biso o bobengi na ba lopoto batita na so ba fetre na biso batalisa kingai na talisa pona biso songolo pakala o nyoso za na bakoko soki koko avimbaka makolo uyo ozali pe eza donc na nzoto ya ba mama ya bilenge ya bakoko bakokololo utungisamaka na kovimba makolo luka mafuta ya nguma opakola o masaka ekosunga yo makasi etali ajte mais na nzela ya bakoko na ngolu na bango ndenge moko ezalaka na lobaka ba mama tata mama koke olia biloko bango balambi basilisi koko bapesi ye mais koko suka bombelaka koko na ye voilà na nzela bakoko yango biso pe ba oyo to hérité ba makila oyo ba kombo oyo loposo oyo donc voilà yango kaka na ngana talisa bino
Amen libota. Ya mabe faut que ba moi ça zong sa monnaie pièce mabe. Oui oui. Soko tumoli moi si pika. Yo so comme ça roleli. Nga pena nazali champion nango. Oh, ke mobala salo mabe yo zongisa. Ah na kozongisa la grave aleli pena simbi mutu. Akala. Yo mutu encore hein. Na mutu encore. Yo salinga nini match kwata nga pena zongisa double kwata. Amela koko nga sepeli do ba mata likolo. Oba bati na biso poso mwinde tozonyoka matro. Tozonyoka matro poso mwinde oyo. Bakosa na religion ya ba catholique ya kala. On te ressemble Jésus, mais bon, il m'a mon abisso. Siko nini, il m'a mon abisso kena wapi. Tolanda religion donc ya catholique oyo bakosa biso otomuni tokoma ministre molili. Fallait to fungwa minde. Ndo nazali awa, ndo nazali awa. Alote ya biso makasi. Alors na sepeli na masolo na ye. Vraiment. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir de beaux jours pleins de gloire. Écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître. Moïse Mbi et PD Oyo. Hotel elongine eza kolemba. Naza mwana muke. Ebe oui. Magicien Gege Ingrat Moïse Mbi. Omoni ba vantiro yo memi na mboka wana. Mokolo na kokoma na kata mboka na mon église na yo. Et comme siège à peuple mokonzi. Bato kutu babandaki na tata no lo karta bangono kisino ya makasi mais yeba ke Dieu tout puissant yo zana gege na zana Dieu tout puissant le créateur d'univers na zana les rois du monde na zana Mvuluz Kimbangu Patrice Emery Lumumba. Ah, gloire à Dieu, putain de merde. Amen. Amen. Moi petit moko mke kaka oya PD petit magicien mokobo yo Moïse Mbi gege yo ze loko na kata mbokana yeba ngoki mvule betaka ekataka tokokutana na yo Moïse Mbi imbécile PD osima bakisi na yo olingi te baninga bazwa olingi te baninga babonga yo ya kolakisa na mbokano o créer manager na yo na Denis Lese oyo aza na bakiontere apakola Karola itazika Oza zoba yo, oza ndoki. Bato tu basalisa na mokili eso ebi bango. Bokozala humilié na mabele wana. Amen. Amen. Balinga lungwila. Nameli. Yenge Keno, la famille. Yenge Keno, frère et sœur. Sista. Coco! Il faut qu'on zongue la boque, Coco! Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.